Voilà, bonsoir, bonsoir mes très chers amis, bonsoir les amis de mon Instagram. Merci, Nabino Batoyo bo nous en absolument ba live, vous en avez Nabino déjà, Bouyaka déjà, parce que Tobandi déjà donc live Nabiso Alelo, merci, merci Nabino Batoyo Lobi, Nabiso Awa Elongo. Merci Otaki, merci Nandenge Ozalaki wana alors Tobandi benga bandeko bakotaka déjà bayaka déjà ebele hein tout kota déjà voilà merci nani akoti mutaliboso voilà je vois déjà les amis bazokota kota oh là là namoni Patrick Boulanda koti. Bon, je vais inviter aussi d'autres amis. Beaucoup tara déjà. Tant aux autres tawana, hein, bandara ko chaker, hein. Laïkaka déjà, hein, banda ko aimer po. Madame Toutrengue na Michel Bakenda lobby tout en angolé loté parce que lobby au laïka qui mingité Instagram azaki obligé tangana bandela donc bandiro bazo ki message yandam. Alors, likez, benga voisin, benga voisine, partagez, et c'est tout bandi. Voilà, deuxième personne à Kotinani. Alors, Chalida Nkasa, coucou, maman Chalida. Toujours kalamingité, voilà. Maman Chalida, toujours kalamingité. Mais ça sera 2 minutes, toujours maman Chalida. Alors, merci. Vous allez que belé lobby avec le frère Michel Bakenda. Le lot, toujours maman Chalida. Hein, bandako, chaque cœur, wana. Non, là, on a un cœur, donc chaque cœur pour que tout le monde solo tina souka. Alors, Lélo, c'est la princesse de l'éternel Chalida Nkasa. Nous sommes betanaï ma solo. Tout soigné penza moi mingi Lélo, tout beta moi kati. Aïe sabiso comment ça se passe. Na musala na yankolo tout ça là. Alors, je vais appeler Chalida. Voilà, elle est là. Kota Junior à Koti, hein, Junior à Koti. Junior à Koti, voilà. Junior à Koti. Voilà, maintenant, on a cœur. Voilà, maman Chalida est là. Chaka cœur rebelle. Maman Chalida, bonsoir. Bonsoir, tonton. Bonne santé. Ah, Dieu nous soutient, ça va. Te surprendre, oh, Brindengeni. Aïe. Alors, Bandeko Bazaki n'a pas ça. Oui. Alors, comme je l'ai dit toujours, Bandeko, Chaka cœur rebelle, continue à aimer. Maman Chalida, très ponctuelle, assis à côté des gens en ligne. Maman Chalida, bonne santé, bonne Moussala Nkolo. Oui, santé, ça va. Moussala Nkolo, Nangolo, Nzambazo Sunga. Voilà. Mouké, ça va. Ah, tu as biso penzatan et belete, mais tu remettras moi ma solo pendant quelques minutes parce que tu vas tout na kio. Balobela tout na question liboso. Est-ce que maman Chalida Zara na Kinshasa? Oui, maman Chalida Zara Kinshasa. Mais maman Chalida à la Kinshasa mais fort. Pardon? Maman Chalida Zara na Kinshasa mais azo yo kanate. Tozaki na prière, toto aussi sango dimanche passé. J'espère que Nicolas Zoya Liboso ba monanga ba oyokanga. Déjà tozo za programme na yo par la grâce semaine tozo banda sonzamba salingolo tozala wana ba mona biso. Ah voilà, yo tozo mona ndako ko ya sans problème. Alors maman Chalida to benga ki opoto beta moi ma solo muke par rapport à musala na yo, par rapport ya nyonso ko sala et puis par rapport à actualité hein, ya musique ndenge ezali koleka lo tozo mona ba mouvement ezo sala tellement ebele. Alors maman Chalida ndenge ozo mona musique na biso chrétienne ezo kende mikolo ozo mona boni est-ce que toko ke tozo zonga sima est-ce que progression est la musique chrétienne? Bon, par la grâce toloba oui. Toloba oui, en progression ezali kalande na koloba na moi babloka mike bande ko compliqué biso mais sikoyo quand même ça va nangolo nzambe za facile progression spirituellement tokoloba ça va
mais na hôtel peut-être ba producteur ndé toza vraiment na ba producteur té toza vraiment na ba producteur té toza vraiment na bateau yo ba ko soutenir biso té place wana ndé zo sala ki musique na biso ezonga mwa sima muta komi ko bunda na ndenge na ye tu vois muta komi ko bunda na ndenge na ye producteur azate partenaire azate muta zo moyen na makama internet ye lelo ba producteur bon peut-être makama internet ni ça que ba producteur ba yate parce que biso sto komi na ba chaîne na biso na YouTube biso moto comme ça mam na biso mais soutien vraiment ezate à part kaka bisko bunda nde tozoloba mais progression eza spirituellement mais na otali finance na otali ba prestation biso mo tozo bunda robeta ba concert biso mo tozo bunda kosala musala soutien vraiment ezate place wana nde tosenga nzamba sala ngolo ba sponsor bazate ba producteur bazate muta kuma osala musala na kwa na ndenge na ye place asuki omona mutabisa comme kitoko moyen eganga vraiment ezate parce que peut-être ça un mbongo te ya kosala la promotion comme il faut omoni asa na mbongo te moi travailler comme il faut ezate peut-être ça kana mbongo promotion il y a un mois tango asili si bongo muta ko soutenir ye pas zate ezo compliqué biso place wana spirituellement ça va mais financièrement na babilo mususu en tout cas tozo bakato senga mawanzambe voilà tozo senga mawanzambe les amis continuez à aimer continuez à mettre beaucoup de cœur mettez les cœurs pour que to continuer vidéo Maman Chalida na ba to rezo pena minute belé makasité parce que aux âmes taba occupation belé Maman Chalida Oyoki, je crois que ndenge tolobara bato musique profane bato mboki mikolo ba concert mini stade tomoni pe ndeko na bino Michel Bakenda yepe a signé Stade des Martyrs le 29 juillet 2023 à Lobiba na Nzambe bakoza na Stade des Martyrs tango yoka yango et ça lenga très bien non ba monter parce que dans ça direct et ça lenga vraiment bien ma casse d'après nga na lobaki soki ba musicien nyonso toye ko sangana lokola mutu moko ko soutenir œuvre o ezala bien soki to ko en tout cas et la kingai babiloka notre père tondo kende kala sango malamu tu vois tango bandaka corps du Christ et bano mutu biso so sangana lokola mutu moko toke ko adorer les 31 d'après nga na ndeko loba bisoki en tout cas papa Michel place azali en tout cas et ezala bien na obengaye na sens nini soki biso nyonso bana nzambe nyonso misi nyonso basangani mpona ko soutenir ye mokolo wana ata lola esepela parce que eza deux filles soki échoué c'est-à-dire biso so to échoué to comme na niveau te ke to boya ko soutenir ye po komba ya nkolo ekisa masoni ba moni bango basalaki boye baponaki boye échoué non prière na ngeza mokolo wana to échoué te parce que ça likambu ya biso nyonso nzambe nenga tia cœur to bengami ya ko soutenir ye en tout cas spirituellement matériellement financièrement ça même nako bandeti ba sport maman chez da salle na bengisi bana nyonso nzambe bana stade maman Laura salle na bengisi bana nzambe nyonso bana na stade papa Denis salle ekozala bien parce que le kumu ezala nkolo to sungaye a échoué te to sungaye jour wana makambo nyonso eleka bie bible so ezoloba na biso nini ntango peuple baza ebele eza gloire na mokonzi mokolo wana biso nso to soutenir ye bana nzambe ntango bakoya ebele kembe kozonga epa nkolo ezala sujet ya mokeri te po bato misusu na basite bakoya bandoloba aye mpo na nini mpo non biso tosanga lokola mutu moko mpona kosoutenir ye lola ekanisela biso totika peut-être babiloka mike non te biso tozala kwa mutu moko mpona kosoutenir ye mokolo wana nga prière na ngeza nzambe to échoué te
Auto échoué te sko biso nyonso ba mise chrétien so to sangi lokwa mutu moko réussite ezala total. Amen maman Chalida tolobaki vraiment ministre ce plateau déjà semaine tozo banda. Alors programme ya maman Chalida oyo ba fan bato balingaka il faut ba retenir rosa na Kinshasa programme eza ndenge nini maman Chalida. Bon, par la grâce de Dieu, tozana nous tolobi moi mikolo to bouger te tosana promotion na Nyanzamba Alliance. Totina mosika na balosamboye. Nanokela bavula na luzizila ye. Na mangengenge ne tendance tosana promotion Nzamba Alliance. C'est-à-dire mikolo tozana on a Kinshasa pour na kosana nous promotion na ngo to vandi na moi mukie. Mais par la grâce de Dieu, tozonga, tokoyeb sabino activité ni tozana ngo liboso, mais pour le moment, tozana nous, to bouger na nous. Merci beaucoup maman Chalida. Tobandi que semaine prochaine aux ana plateau gospel musique ndengo mesana. Zamba pambolo pour nous disposer qui temps na yo malgré aux occupé, tokutani mbala ya sima. Merci beaucoup tonton, que Dieu te bénisse. Amen maman Chalida, merci beaucoup. Bye bye. Bye.